Likasu, Likasu. Vous comprendre? Mikolo va Mbota Likasu. Mbota Likasu. Il y a mon GTA. Nakutaki ye na bare akomela akongenga lolenge ya bakongoleze mwasi nzoto nde oetonda napesi ye Mbota Likasu aboyekondima alobi azali mwasi ya bato basomba ye te surtout na bafran congolais te. Mbota Likasu eza mbote moko omoni eza mbote ya surprise parce que tant tu apesi mbote mbote pe samandene mbote ngo eza mbote moko eza secret parce que moyeba likambo na kati ya ti Arnold Fuma artiste Mbota Likasu donc quand ndenge boyemi na kati comprendre mikolo ka Mbota Likasu mikolo wa ya mwana kasi lo ememi biso ya mwana Mbota Likasu okaisa ngo déjà son ngo déjà que Mbota Likasu ezoya boyokaki déjà son OK apesinga Mbota Likaku na boykondima nalobi nazali mwasi ya moto asombanga te yango alors oye revivre en Osco na studio okango en live. Voilà, bozolanda biso boza na www.congodirect.net ni émission na mino o bolinga mingi tsalito ezala représenté par ngai Hervé Mabradam toza quelque part na banlieue parisienne na Saint-Denis toyokozwa Luciana Demingongo azoko enregistrer album o yemo bango bazobenga Mbote ya Likasu eza album o eza a travaillé mon featuring na Blanche Fia na kat producteur Sipi Aza Torozo Pétan ya Rosolanaye moi mke par rapport ya marama ningizo kende avant to bandali solo boyamba nga déjà na show ndega la chanson album eza sur na kat nemega boyaminga libanda. Tout d'abord bonsoir Hervé. Sentiment lelo ya royamba yo na chaîne Abisso chaîne YouTube Congo Direct ba sentiment zanine tu es la studio tu es rosario bossa finition ya chanson phare ya Mbota Likasu o epizape chanson phare ya album sentiment zanine ezara que bolo eza bien tant que bolo eza bien c'est à vous maintenant ya ko mekako panda sango kaka ndenge boroyo kas tout à l'heure na niveau biso to sali to la confiance na biso et puis l'auteur compositeur producteur super mandé a pesi biso confiance ngana en tant qu'interprète chanteur na mimi pe Blanche Fia pour toper sa couleur et à selon dengue ya salele nzembo. Alors moi j'ai confiance hein. C'est à vous maintenant d'apprécier et puis de voir comment vous allez faire avec d'apprécier et puis de voir car ningo lobby donc ceux qui n'ont bien album wana Mbota Likasu eza na oui chanson na katia ouais cause la bon banzemo ya moi belé featuring oyo to décider ndenge nini nombre de chansons kozala mais sinon tu aimes moi mingi kozala 6 ou 8 titres donc il y a les featuring il y a Luciana qui n'est plus à présenter na Blanche Fia ali moi non c'est banoi moi n'est-ce pas yo baki imba déjà OK Bolanda imba très très bien bon bah tout bah quoi apprécier mongongo nae Luciana muto présentant ngaye et puis vraiment ouais yo kaka mongongo mingi ba sepela non et puis toko sala avec le concours ya Luciana mixage à voix nae na voix Luciana et au sala mo moko boy ba tuazo kama ba couleur moko boy na ba nzemo na memi parce que ngam tuna komi tu comprends et puis arrangement lié Alexis Azulino qui n'est plus à présenter Betana Papa Wemba voilà quoi nakati yote producteur en même temps yopeka mutu hotel Nzaka na chanson o Mbota Likasu mais à part nzembo nyonso ngam tuna komi album Bimba
ngam tuna ko nzembo nyonso ekomeli na ye ko album oyo azam totoza na ye aprodisa penga en tant que producteur des fois a père moi ba idée na ye na banzembo na salaka mais comme on discute tout le temps abi mais yo comment banzembo mais attends au lieu peler mo linga na salaka ba monotonie yanga moko comment na parce que a komaka pe azana air na ye mo pesaka ya banzembo parce qu'il y a des gens qui écrivent et puis après ils te donnent même pas la mélodie quoi mais lui il a ses mélodies mais bon mon ikanga na opofiner en tant que chanteur na yebi mais aya kala ba mélodie na ye et moko propre et comme il nae bon ezaka monique mutamtwana mamusa na ye na ko corriger peut-être bilo mamuke muke et la préféré ki bongo yango mona couleur oyo au senti Luciana moko ya couleur mususu na ba blanche fille mais ça c'est disciple mande mais ce qui tolandi bien yo oui no juste en avoir mambunyos sous composition mambunyos et ou pas producteur si purement ouais na ye na voix un type touche à arrangement avec Alexis Azulino veut dire que aïe na parole aïe na mélodie mais na baki si on a rebaki ça to baki si ko arrangement biso 3 to comment travailler et puis Alexis a ça ko arrangement vraiment musical parce que lui il est musicien c'est comme ça les autres les années ti loro ya biso Tobengi, voilà. Une plume, une voix, une guitare. Donc en fait, Ngaï, y a la belle, hein, la belle en commun, une plume, une voix, une guitare. Netolobak. La belle de ça là. Il y a l'album auto, il y a l'album, il y a ni bom. Il y a pareil. Une plume, il y a dit moutozo comme Ngaï. La voix, tant au sac à ma nzemba, il y a dit Lucien Moutou. Et ça va voir ton main, na blom tout au salaka. C'est là où tu as posé la voix dans les bosses. Ngaï na ma voix Ngaï. Nakoyemba mais je suis pas un chanteur. Nakoyemba pe na bilo ali mo pe na mbek. Moko to yemba mamuke mo. Nakati na baksawa muke. Babi kofi pa bandera ko pesa ba chanson na yebi ko yemba te mais air moko tambo e komaki ke mo akoti na cabine ativa. Peut-être ça i bandeli. Ya yo teninga ka kofia bandaki. Bon enfin nga tenté pe ya makamona pe. Koyemba pe nga mona za pe na ni na tenté mingite. Wa pe na sona. Bon mais na yo kaka na ezaper moko komiyoka ngongo na yo ozo miyoka ça appelle moi bien quoi tu vois mais cause appelle tenter na zapena donc nini ezana milité mais manze mususu ali pena ngoka pena ngana yembi na cause na Luciana to yemba neta mususu pe ache même soki na ni na Facebook moi tam to yemba na Luciana balomboto to bande na yeme ni bom to yemba ngota mususu mangwana tu comprends. Mais quand on a un blog ni bon moto ça dépend de ça peine bon peine ni bon oh yé mingam tu as commis mais na kati peine mbi mamuke oui ba teta msungai c'est une façon ga luka ba couleur mon kaka ya ndengo ya te ka po mo nanga mo o te na danser te ya ndengo na te donc tu ngo ça eloko moi kitoko sans que les arguments orgueil prétention ngaba ngama na bana kala mambo ya banini okomana mende na kina makamuso sala et puis tout le temps. Tout ça, le moment qui tourne à Luciana, Zanzibar, mais on a qui à Luciana. Le moment qui tourne, le Tobana Makala, même la Balexi. Mais cette fois-ci, tu vas être du sérieux, Nakati. Tout ça, on a envie pour ça. Dans les bosses qui n'ont qui sérieux, Nakati, c'est à tourner. Sérieux, mais toi, il y a un bon gars, non, va pour Nangaï, non. M'empêchement qui est belé, Banabaza, Kola. Mais je suis un peu libéré. Tu comprends? Ma soeur, on est belé, même Bawaka, Pabemba. Naïpe, Papemba, approcher Nangaï. Tu comprends? Toi, tu as les lotés. Mais si même l'eau a fallu, Maïka, n'a pas mal de mots, mais tout ça n'est pas dans Maïka, Bandaï, pas Nangaï. 3 chemins. Donc, le Bamasouron, tu es au manque à la porte, au musique est belle, bende. Bazaïko, Batouzaïna, le map, si Ambole, le Simba, Bella, n'a pas tellement belle, il y a comment faciliter mon mouquet. Il y a ça la mélodie, n'a pas besoin. Moi, question, on a tout là-haut par rapport. Bati très ébélé. Mais pourquoi qu'on a un titre et album qu'on sango mbote alikasu et chanson phare et zapega yangwana mbote alikasu mais pourquoi kaka titre wana et puis tant ça banzembo on est là musubatu et accroché et yande ngate le chien pas to bio mais pourquoi le titre ninte yande ngwana pose à moi marque non le chien to bana sipi sembo ya bien yo to bana iba pour yemba banzembo belé ça quoi mba mo kangi même je ne so ndema marque mususu même mo blanche fille ndema marque mususu ngam to ngoma ki mais c'est vrai pour na ko banzembo belé quoi bon
Tomono attention, arrangement, arrangement tout chai, Luciana ina arrangement na épée. Côté voix, Alexis vraiment t'as sali musique à kitoko, guitare, vanini parce que c'est un très très bon arrangeur Alexis. On a plaisir à trop à travailler na. Tout à peine à Congo c'est la famille quoi. Tout ça une des familles. Il y a une plume, une voix, une guitare. Ba plume lingai ba voix ali ba Luciana mutame mabiso na mélodie pour nga banzemo presque belé na meka na voix Luciana même yete ko na komo na ni nete na meka na mela na voix parce que Luciana c'est l'un des plus grands chanteurs en Boka na biso ya yemba ka juste nzemo to na marque mususu ndenga yemelo ngende mususu Arnaud de vous ma 500 mégapixels tokotana na kati ya studio to pese lengi na ba internaute o ba rolanda biso ba yokana no mbota likasu chanson phare et album et naebi ke ekosala plaisir na mama Silikani Tété Dido et pourquoi pas les sous na lida makambo ba 27 000 t'appartient tokotana kati to yoka et puis tozonga to continuer li solo merci apesinga mbota likaku na boikondima nalobi nazali mwasi ya moto asombanga te o surtout na mone lokalete yaya non botigela lika kwasakane etalinga te o nasakuna te asopelinga maloba kama ya lolango nazongisi maloba ya pamba ekembisaka bolingo te ezali kambwa love l'amour bolingo mapendo asopelinga maloba kama ya lolango nazongisi maloba ya pamba ekembisaka bolingo te asenginga napesa ye molusutu alobi mosazoli mama eloko ya kosomba te monganza na nzando ya bitula te azangi malo Arnold de Vouma Luciana de Mingongo Oui. nakoki te sentiment na kati nga mona telemi na bini voix na wana toujours ozo gardango soto lito iba secret zani Secret Nzambe kaka. Nzambe kaka et puis l'entretien de la voix, c'est ça. Hein. Et puis ils a don. Ils a don. Il y a quand même tout bota motum so moni ande ne oza kitoko boy. Bon, il y a ibina ita bota mina ya mina estam so moi zolone salamo genre bon, ils a te na fabrica qui na bota mi c'est naturel. Entretien kaka c'est tout quoi. Moi discipline. ozo imba bien makambo nyonso eza bien makila na nzoto peza non makasi mais pourquoi pas recréer un orchestre ou ezake toyeba pena ke non Luciana a créé orchestre à répéter à boé makambo boé pourquoi pas Oui, question posée là bien, mais bon. En réalité, hein, la réalité à vivre, les orchestres, ça se crée pas ici. Peut-être en Afrique. Ici, il n'y a pas des orchestres. Sur les orchestres, il y a un orchestre à l'Okuta. Biso to sala ba groupe d'accompagnement, to sala pe ba casting, il y a un groupe. To meka peut-être jusqu'à aujourd'hui ba kokango tant souti. C'était à l'époque on avait créé des groupes comme Nouvelle Génération. C'est vraiment des groupes hein. Ba gwa des ba boule to qui na ça. Mais arrivé sur place, to meki en to tourner, mais tout le monde c'est pas des orchestres. Les orchestres, c'est en Afrique, là où tu as tes instruments, tu prends des musiciens comme des esclaves. Et là. Et ici, ça passe pas. Ici, c'est des castings. Je veux dire, Naza, toujours dans le casting, il y a un groupe, Naza, dans le casting, il y a un groupe ébélé, on a tourné à Ranango. Même moi, mon groupe, Naza, dans le casting, il y a un groupe, on a tourné à Ranango, il y a à peu près net Yanga. Mais ça, tu as un orchestre, un musicien, ça passe pas. Naza, dans le concept, donc topé sabato baloba ke poto eza cimetière ya ba artiste raison on a raison poto cimetière ya ba artiste na sens nini na koki koloba na sens que ceux qui musiciens azaki musiciens en Afrique aye awa asala sous musique te peut-être on est à cimetière mais il y a des artistes qui ont émergé ici
Exemple même nanga moko tamso mutakolo bananga ndenge naza obeta na viva la musique na tanga na otala kisasa na kini obeta na viva la musique et Luciano d'aujourd'hui et Luciano de viva la musique ça n'a rien à voir. Akelemi ala kinga na mote alokalo Clémenzina, Arnaud Nkrumah, Yango Yo, Botelicas, Hervé Mapradam. Arnaud Nkrumah. veut dire ce qu'il y a cimetière, ça veut dire cimetière, il y a bien moro parce que Bareza Likolo na Luciano Yakala. Ce qui veut dire, ceux qui même à niveau à travail, ceux qui sont artistes et musiciens. Où il y a l'autre travail, au moment où Luciano Yakala, il y a un côté. Veut dire, ils sont des musiciens, qui tombent sur la musique, il y a un problème, il problème familial, il y a cassé, qui a tiqué les musiques. Il y a aussi des musiciens, qui ont la musique amateur, qui continuent à faire la amateur, qui ont lipé et amabité, qui ont mi-temps. Il y a des cailloux qui sont la musique. Il y a des musiciens professionnels. Mais si tu as calibre, on est des musiciens professionnels. Tu es un musicien mi-temps, tu veux dire la salle à musique. Il dit pour vivre la musique. Ça veut dire que cimetière, on a bossé en Afrique, on a bossé bon côté. Tu vois, on a bossé trop. Que cimetière peut-être n'andenge ya kini faut bon na écran na RTNC kunezo leka awalande balobi ozo sala musique non musique ya bon côté musique ezali awa to kuta na ba musiciens des autres horizons qui arrivent avec la musique que tu n'as jamais écouté dans ta vie tu commences à bosser avec et tu là nando comprendre niveau ya musique ozanango ezateka mana ya quartier to beta guitare na quartier bon mema ina boum na bino boaki na kini bo beta awa wana ozolo bana beta musique wana nde siko liwa yango wana. Parce qu'on est tourner en rond. Mais moi, je ne joue pas qu'avec les musiciens des quartiers, je ne joue pas qu'avec mes amis. Je joue avec des amis, c'est normal. Je joue aussi avec des musiciens des autres horizons, des musiciens professionnels. Et on a zolo baké, et ça là batum soupé, bazali, instrumentiste, basala ndengwa, on était Alexia Zuli, on a rolo banayo, bado à Congo. C'est des artistes musiciens, Popo Lipo, mon abangwa, Abet Aranaye, Nabiso, parce que Isaïe Lokoa, Popo Lipo, Yazaïko, tout ça. Mais tu travailles, naïe, tu voyages à Aranaye, dans côté Moussou. Ça n'a rien à voir, comme ça. Ce qui est... Nakutaki na bare akomela, akongenga lolenge ya ba congolaise, mwasi, zotonde oetona. Napesi yembotali kaswa boekondima alobi azali mwasi ya bato basomba yete o surtout na bafran congolais te nameki mbotali kapatali ya seki alobi lisano ya nzete ngoya o otikela likakwa sakana etali yete o Asakuna te nasopeli maloba kama ya bolingo azongisi maloba ya mpamba elendisaka bolingo te ezande likambo ya love mbote alika sweza mbote moko moni za mbote ya surprise parce que tant tu appelles sur mbote ça non mbote peut ça manden mbote ngo za mbote moko za secret parce que moi yeba likambo na kati ya ti au moins appelle mbote alika so tam suna mpiaka on comprendre na lingina moi na na dépanner tam suna na mbongo ya bibende ya muke siko po bato ba remarquer te na pesi yo moko ebika tam sweza na 1 euro a pambozui mais tam soko za pe 1000 na kanyango ka boye na pesi tam supeza ka moi carnet d'adresse c'est quand on a bien au bout. Dans le baran, n'engé ba roulage na Kinshasa ba zalana na ba chauffeur ba jara ba mbota bongo. Inspiration ane amakasi yo mo comprendre ka mbota likasi za mbote moko oyebite tam sous la mbote wana vu na yo pe bongi.
Alors, il bongi to mega solana na producteur sipi na lobby mbote wana e bando kipe moi sinon mbali toi ta mbali moi ba repesa le contexte na sa nzembo contexte na sa nzembo mbeta le cas ali moi si na bulai moi si na bar akomela na bar mais moi si akomela na bar ako zape moi si ali bar azo s'ennuie ki na bar azu kopona ameli ko zape moi si ndumba. Mais si quoi mbota le cas sont tata ma comme tu confondre moi si on a na moi si ndumba que a quand si moi si afin na bara o mela moi si ndumba nga pese mbota nga corrompre do nga pese ba bien nini kanyaka nga pesa a quand si moi si ndumba somba et on te le bien kutaki ye na bara ya komela akongenga lolenge ya ba congolaise moi si tu comprends ya quand si za ndumba moi so bino na ndumba te pesa nga respect idée en inspiration après otaki na nzemo dans sa sala comme na nini bina na respect o nzema ngo na limo sia mutu na ki ko seka ya ostakana pareil tu comprends mais inspiration on a une avec ça et donc bandeli bosombo talikaso donc tout peut son boy et ko zape mbo talikako ima boko lekako pour la 404 tu rompé la tourno en même temps na oyo kalikaso en même temps likaku yaka loko mo kaka pour makaku maboko ne kako ko maboko makaku za boye stango peso mbota na ya ngite batu wa mona ndenge luciana makambozo sa mana kati ya yana trobi to chepe mbote local ngo banini moi chantango amoni ko mbala ko tungisa habite na mo se mutu na ndumba te respecter mama zali mama pêcher mbota local ou accueillir tiki wana. Tu comprends? Donc ngolo banini que moi je suis tout. Na ba pona maman je suis tout akene bar nga sakana pour moi c'est pas muta koza moi c'est liba koza. Tout le monde appelle mindela moi c'est okene na café na poto Amélie café na eto mani na kelenda quoi. Donc il faut pas confondre. Moi je suis na bar ndumba na moi c'est liba quoi. Donc moi c'est liba pe na droit pe akende. Na bar asakana pe amela to abina. Tu comprends? Écriture kitoko, maramnyos kitoko. Ce que tu évites, bah idée, il y a ça la chanson bien beau. L'idée le quotidien, mais tout le monde a eu une inspiration solo les akaika accrochaka. Ya ma comme tout le monde a kako. Oh fani na bato. Ngema solo tout na zo nzema na tout ya ka solo ya vikaka. Tu comprends? Bon bogi msute msulu chana banze msute ne délestage. Délestage Luciano. Délestage ngo banini. Ya courante ya maite ya bolingo siko. Donc moi si na ça c'est moi si amutu moko te. Donc oza na mbongo te fanda. Pour rouler ça moi cité. Donc moi si a commis 2 ou 3 jours moi si bo moko. Ouais osombeli papa. Allez. Ya kitambala azali. Ya li putape ali. La saka madeso ali. Ya moi soso ali. Okotunate omoni yena mutu batama ale kinambanda comme tourna yo monana tu comprends délestage il appelle solo mutu aime bien ka Luciana na Blanche donc batu bien non pour na katsuna ba style eza varié ndenge sokyo inoxydable hein somo inoxydable akola donc malembe inoxydable bon moi c'est que Luciana marque musus bon on a kati beaucoup mais mystique nanze on est na ça qui na comprendre pété donc il a kamba on a baninze ma bande tout ce kamba moko Luciana ok mais ndeko kindi ça yembeli on ndenge Alexis azuli ndenge asai ba arrangement beti ba guitare et ndenge musus mvuma sentiment ya chanson oyo mbotalika sunazo kokate zongsa bisoso na kati elengo na nango na ligne pe lengo ba internaute ba yo kango vraiment eza nango te pona reflater tonini album oyo mbotalika su eza suka eza vraiment des gars mbotalika su eza des gars donc d'ici là kalate torobi nango tokota nanu tobina tozonga teba sorti nango e ozalaka toleka apesinga mbotalika kuna boy kondima na lobi nazali mwasi ya moto asombanga te o surtout na monnaie locale te ya non mbotalika botigela lika kwa sakane
asopelinga te nazakuna te asopelinga maloba kama ya lolango nazongisi maloba ya pamba ekembisaka bolingo te ezali kambo alove l'amour bolingo mapendo asopelinga maloba kama ya lolango nazongisi maloba ya pamba ekembisaka bolingo te asenginga napesa ye mwalusutu alobi mwasazali na maeloko ya kosomba te monganza na nzando ya bitula te nazangi maloba siplumande ya plume Arnold Fuma. Teddy Matadi 10 000 euros c'est quoi? Dadi Mabibi Mokonza Mumbele. Artiste, babi mikolo yango te. Ya likaku. Nabi pas l'air tozo kabwana tozo zwape ya likasu na biso. Likasu ezape likaku kambala moko. Surprise ba ibate soki pe ozweni ni zwa kaka. Vraiment. Sigo na kati ote producteur tozela on a marché des disques quand. Vraiment, il m'a rentré, hein, parce qu'il m'a trop tard pour la vacances et bandits. Mais clip déjà, tu sais, Salami. Clip au moins, clip va nous tourner. Déjà, ma fiche Peso Bima, n'a rentré en septembre, Mbote et Alikaso avec Demingongo, Luciana, The Voice, Na Blanche, Fille. Moi, nous, Yubolande, madame. Aucun combat, na robinin. Blanche Fille. Bokoyoka Mingongo. Bokoyoka ndengini, mwana Lati Banzembo. Na Luciana. Donc, mixage, wana ya voix mi bale wana. Nama solo ya Banzembo, bokoyoka. Bozo Samsa, na kati, tozo abino temps vraiment mingité, un mot de la fin, et puis tout si cabino. Ok, soyez branchés, bolanda landa kamamke, donc nema comme kende et vous verrez. Beaucoup c'est là que vraiment ma musique y a ma marque Msubarumba Msokame et ça ma genre la chanson à thème, la mélodie et kitoko. Luciana tokota. Merci. Bon ben besoin de localo. Oh soit localo. Tenga liga likasude. Tanto yaki te. Tanto yaki. Siko tokomi siko local po tokomo kende. Baema unga bozo ya local na bino ngo. Do bozo ya local bozo yango wana Waterloo Tilozi. To continue musala. Continue musala. Demingongo. Allez bibi. Président Fils Kinkela balobi bozo yango wana bozo yango biso pe tozo kende. Voilà, émission bandaki bien pe suki bien. Un grand merci na mtazalaki na sima caméra Arnaud Devuma 500 mégapixels papa na Grison balobi après yesoa ki ya koti parler pension Grison numdu akozwa marambo et pourquoi pas na pesa ba mbote na Chimène Ngoville et président Fils Kinkela Peggy Kinjunga l'argent facile ba mbote belé maître Junior Ndambi arme lourd Jordel Samba le guerrier, fils Mbele J d'Orange. Nazasi resali au bien Kotoza Ardent, Bourouani, Babi les Katangé le plus dangereux. Et un grand merci Lissousou, Nayemoko Odon IM, les géants catalogue. Balobi Oumela, Zala, tout le monde à la prochaine. Na Esekelia Facebook, Machuda Capitaine. Yala! Arnold Fuma.